Capage TV. Capage TV. Natika nzako na ngai. Natika bana na ngai na iko ba na l'hôpital. Soko yeba ke okufa melo. Il fallait pas au permettre ngana koma wana. Il fallait pas au permettre melo. Il fallait pas. Nazo pa musotufi. Nazo sokola yo, nazo liesa yo. Mamunde liesanga, liesanga. Et tout ça la passe comme on a vidéo ya mon oiseau lela siko capable yebi sanga de to vandi nanga na yo to senga nani na minute po bemba mélodie ya natika nzako na ngai natika bana na ngai na iko ba na l'hôpital soko yeba ke okufa melo il fallait pas au permettre ngana koma wana il fallait pas au permettre melo il fallait pas nazo pa musotufi nazo sokola yo nazo liesa yo mamunde liesanga liesanga premier cas o eza que to moni que mélodie a kufa depuis le but to moni biso ba comédie ba kipi pa bangote premier kezano yango siko deuxième quartier bembe longa kuneya est-ce que au mon niveau eza mulai mélodie za artiste ya ba réseau te hein mélodie za ndongingero atekama na ba CD to yebi ba comédie o a jouer na bango azala pe na bango pe même si ataba o baza en vie pour mami ça na mélodie pe ki bombanda pe zate pour mobali nda ya ki pe tam super mami ça pas le bête que na bimana mélodie pas mélodie pas le bête que na bimana mami ça malgré botana mami ça pour selon histoire to yebite na mamisa na mélodie na yaki liboso mais selon histoire ezaka ke bango nyonso ba paraître ki ba moka en même temps que producteur obimana oyo obima pe na oyo selon histoire nde to yoka peut-être ko kende mélodie na point noir exactement peut-être pour un scandale et bilio salamai awa scandale ezani ezani tozoyoka babete na balinga na mobali moko na muninga esali soni yango esali kaka point noir yango esali ba version nyonso na tozoyoka na moni voiture manèvre na ndimi na ngana musala po na moni condition mikolo sa moto mawa na ebisio na ba droit pine obandi lombo na ebisio ma sécurité soko sobi ya bo ili ba voiture zo na ba bita tika ko ye penza base na ba consommation moins suka na moto dance abi basi na bibai mudu tutala no za mtane pesa na kaja ya République démocratique du Congo asa unique asa presque ba province nyonso yo mona mama zo ka koba zo moto cascol bunda na moka ka 6 mois c'est la mariage que les gars d'éviter pas un moto oui formation ya koya ils sont na moni mutu na cascol na kisasa tena ko mata moto et comme ça va te ko fanatila tani ko bandiwa mbasta bibali tout à opposa facilité facilité et puis bah dora vraiment et kelinga na mona na moto et flatenga ko batalelo na tiki makama na ko na moto et puis moto ni cascol autre chose kamata de chinois jeune garçon qui kokola tika makapa gauche droite oh te boulot ya boy combattre bon sibiso te moto ya boy et puis no moni amour eza na modèle ko sachet internet tika oh to kusa ka moto yo kanga eza na 3 pinets na 2 pinets en plus na ko tika na 4 capitale eza na croisement qui boka boka sa na barumbu numéro combien 33 voici na prix ya bien et simbi na yo en tout cas tout yo OK. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue.
et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Merci d'avoir abonné à Bisso, merci d'avoir abonné sur la Bisso Mingi, merci d'avoir partenaire à Bisso. Bozé Bele Bolanda Bisso, en tout cas, nous avons bien pour ma casse pour vous na biso et longo. To travail quand lelo surtout dans l'actualité, mais to les carapé n'a fait des sociétés pour nous le marambo Italie, mboka ba conseil, ba couple, bo séparation na yambi mania et ça la bino pina kitoko. Dans sûr déjà jo azu biso déjà ko bomba invité moi to bomba ezati. Hier déjà invité na Malika boni. Bonjour Kapache, bonjour abonné à Kapache Télévision, bonjour Nabatutu Balinga Mania Malika, abonné à Maniachou, abonné à Malika Officiel TV, merci partout dans le monde pour vous soutenir Bisso vraiment, merci pour notre soutien à Bino, notre partage des émissions, j'aime Nabino, en tout cas et ça la Bisso vraiment bien et surtout dans Malika Officiel TV, na Monique Bo qui Nabino peut bien, vous s'abonner tous les jours, bazo matamale malé, mais na lobe à chaque chose à son temps, mon collègue a appelé donc ça 20 000, 25 000 comme appelle tu quoi capaché là 100 000 PK pour les arrêts faut continuer sur la chaîne YouTube donc en tout cas merci beaucoup nabino tout bo soutenir ba partenaire nabiso vraiment riti beauté nzambe ya loposo balobi savon mikubeza wana zo sala mosala na pour ba client mo ba yelenga ba somba kiango mais ça va ba fio balinga tioko makasi bazo benga Malika ma uila ndundu ça va en tout cas riti beauté merci beaucoup pour nos produits qui toko zo c'est la biso merci beaucoup. Fondation Mon Dernier Espoir, ya Mireille Pakalov, bon retour au pays. Donc merci beaucoup ya Mireille. Marceline Bia MC 5 étoiles, Vivier Deo Mouzou, l'homme des paroles. Azongi, Vieux de Benga jour on attaqué Missozo comme Mania Bolobakali comme Mukanda, Madame Vieux de Abi, même au ban Nanga depuis Toye Bana Mukanda, Obalobaka, au Pesangate, Mukanda, Zaraba papier, to Ezakande Malika Lobby. Vieux de expliquer Kibiso, Nebato Balobaka Mukanda et tout, c'est bien, Boyton, tout le Mambo, Toye Baté, Tozo maîtriser Té, Bato Pe Bayebi ba expliquer à Bisso. Au monde, donc, merci beaucoup Nabino Toubolinganga, vraiment, la joie m'a d'opportunité très puissante et je te salue depuis quelque part. Donc, merci Nayope Kapachula, Mejimo Paradis Banasoukantiambe, je vous salue. Ok. Merci Baolanda Bisso Lelo et merci pour s'abonner à Malika Officiel Télévision. Et ça vraiment bien parce que Malika est un partenaire Nabisso. A Oumeli Nabisso Ayaka quand même. Vraiment. À Taza la Bambosa, à Kata. Nayaka Mbangu, Ata Elo Ninia. Déjà,
quand Nzamba peut s'habiller souffle de vie déjà tout ça quand ma casse oya donc tout ça la cas est fort ma casse ezala oya pour tout ça ça fait partie na bénéfice no ya vie voilà donc il n'y a tout ça la cas et fout à lobby nango le leçon avant dit we kasi boutique a bengi ngai malika le koyo zo robe mobo ya kitoko c'est grâce tam sous ya Kapache télévision pour nil par na iba kasi boutique donc il s'est dit ils a fouillé à musalo tout ça là et on se bengi nga na sa réfort ya OK merci en tout cas tozongi na place au lobby kama mukanda wana éclairci ça qui alobaki nini oui likama mukanda parce que à tout moment on te lobela likama mukanda mutuma kende pota zu mukanda 10 ans zu mukanda 5 ans mais quand même vidéo muzunga linga ka éclairci nga bino mania au moins to boloba mukanda ezani mabi mania na comprendre te to bito tala ka émission to kute na yo pe ndengo zo loba yango mukanda ngo ezaka papier to ezanini donc ça dit ezaki coïncidence abi mukanda ezande boloba raté poto bi ke bele ba imaginer ka ezata msu papier ko sangisa ba dossier ko sala boya bino mukanda ezaka de to ba carte d'identité oso mona carte électeur na biso donc ezaka juste carte kaka carte wana ka rende de fils que ozwango e pa mundele ba ezalo ko ba reconnaître yo voilà ba séjour na yo eza écrit na carte wana donc ça dit muto boloba mukanda 5 ans mukanda to donc ça dit na carte d'identité na yo oza na 5 ans na yo o bazo reconnaître ndenge bato boloba ko naza français naza passeport rouge na nini passeport rouge eza tant mutu tant akoma kana nationalité wana donc ça dit ça mboka na bango nde ba tout na ba pesa passeport na biso donc ça dépend des passeport rouge té donc musu na mboka o ezaka passeport vert tant musu na mboka ezaka passeport rouge yango monaka ba pesa papier aux passeport au commis français passeport rouge et tout consort donc ça dit et ça là bien comprendre un peu tous à rappeler dans même langage na bato bazo yebate baza ba ignorant moni tant on a ignorant tu mutu moka expliquer to ebikete mukanda ngo tout temps pour ezaki na histoire ya vie chez de Londres tant on so ba comme mukanda mais lobi pesa eza ngo kan indicat ezaki bongote oui on moni déjà mais na lobaki on déjà une émission na YouTube ah makambutango bimaraka tout ça comme déjà lobela ata bato ba yebi keza solo te mais eloba na lobaki yango awat eza le comme rambo la bruit na Janify to monika bu na YouTube kuna mais kuna bango ba yebi na bango makambute ozo mona mais de fait que ezara nango ka ya solo te le ko eza matière c'est bimi ba tu sifika ba lobela ata pona suka ba ka o loko ezaki nango te o mona ka ke bato ba loba sepeka ba loba ozomona donc biso tout oyeba na biso après que ezana vérité té ozomona pour ata mimi penenga zawana oui aza jeune fille aza posa robota mais alors ça on a ba manière wana té ozomona alors c'est on a ba manière wana té alors toyeba ke makamusu tango yaka na YouTube malgré ba to asela ngo ba analyse mais la vraie vérité ba yebi ke ezana ngo la vérité té donc mutu yo sa yebi ke tamusu likambo ezana ngo vérité té mais to sala ka ba analyse kaka to sali pona suka to yebi ke estili ngo peka eleki likambo pesa té o mboka te kapashula voilà. Merci Maniato qui est vraiment bien discipline nini oh vraiment que mutuye moko akoki ko ninga komi pesa pour le supporter buzoba efunga mati selon yo selon ngai discipline eza belé discipline eza ko se réserver discipline eza ça dit autre le principe parce que ça kotambola musu c'est senga ba principe et là tu yo ndingo sala mamna o tya ba principe parce que surtout bito zo Kapache o ya 2018 na Kapache o 2022 eza différente pour discipline kota ba principe et kota ça dit ba discipline on a et dépendre na yo moko mutu ndingo lingo vivre ozomona mais pas nanga na yebi que ba discipline eza il faut qu'il y ait beaucoup de réserve parce que le mot qui est comme ma bille bato belé beaucoup fana ba imprudence bato belé beaucoup fa ba liwa na bango te pona discipline ezaki te ce qui doit bien pona il faut que tu aies ba discipline oui parce que belé beaucoup fana ba poison pour discipline ezati o liana mutu nyoso o mena mutu nyoso o tambola na mutu nyoso o zokota ne place nyoso place ozo yebate contrôle ezate ke place opena ko est obligatoire te na kota. Ok, écoute, attends, je suis berge de Cameroun, ils ont yoté. Mutu, na baka mutu so ba discipline ezate. C'est que comme mutu nyama. Pour nyama nda tara discipline, te nyama tambola partout, akota partout.
mutu faut discipline ezala pour que kuta na ba scandale te. Pour que kuta na ba danger te. Ba danger comme quoi? Nde tozo benga ba poison. Et ça va pas si c'est obligatoire te faut kende. OK kuta na mbiska de bilisa si pas ebele bazo ba bali na mikona bango te. Makuta na mbiska dona parce que tam sous discipline mo bete ezalaka. Parce que bato bakuta na mbiska déjà bato pe bazaka na ba discipline te. Partout. Ebele bazoka ba pota na bitumba na bango te. Pona nini okoka pola ya pongi mete na fana kendeka on eza ba manque ba discipline. Oza manager te, oza pompier te, oza nini te, pasteur te, le côté mena butu yo sozala ka libanda ndako. Eza ba manque ba discipline. De un mot, sous discipline exacte, on a intuition, on a discipline. Pour moi, on a une intuition de fois, bateau belé, nous avons lobé la baronne, baningue belé, nga qui passe moi, à qui peut-être après du soleil, bête, mais personne n'a été lobby, écoutez ça, hey, tu sais ça qui on a qu'un été. On a intuition, on a discipline, mais partout faut zala. Au coup t'as un biscuit. Il y aurait au nous en a jour un biscuit, moi beaucoup t'es non, les camo beaucoup n'a qu'à pour comment regarder. Eh, n'a ma colle bando ça qui lui fait pas n'a qu'un déplace. Et belé to les là, bakou fallu on a bango te capache. Vous comprenez? Ça dit mutu na vie faut na ko décortiquer et c'est nini pour na autre discipline te mais mutu yo vraiment o aza censé o yebi ke mukile baby o yebi ke mutu na vie ya mutu nyonso mutu ko autre discipline te za mutu peut-être tam susu aza na fleur d'âge to mutu tam susu aza na âge à puberté parce que to bi ke âge à puberté c'est un principe te. Pour à tout tiers principe moutazan on a conscience te pour à c'est la âge wana zano mafuta ezano makile zano moto mais moto soit comme une âge morobo et discipline des salaires que moto réussir détermination et les cambos za na pour ça capable net non oza lelo boy et ça pour taki discipline ozaki déterminé au tiers discipline au KI au appliquer au avancer puis au se stabiliser. Donc discipline to ko décortiquer on a bandenge belé exemple ça tellement ébélé quand on na ocholoba ébélé ba kota cimetière pour na manque de discipline est solo côté ya mututé maman discipliné fina est solo côté ya mututé pour mo ki laisser comme mabe na ndenge mokile ekendele soko te discipline na makambo na yote ya okufa lokwa soso po ozanga ki muta ko yebiso kutute ndi na ucholoba est-ce capable na ndenge to komi lelo ba vandi soso to capable nga vandi est capable faut te discipline na vie na ndenge lelo na ndenge mokile bebeli na ndenge mokile parce que ndi to loba na monde to zaka na deux places to telema soko za kota satan te zala kota nzambe soko kota nzambe za te kota satan za te soko za kote nini ozangi sous discipline oza mutu nyama capage discipline est très important na vie ya mutu et ça là que aux allez parler na ba scandale belé voilà merci Mania en tout cas merci pour la réponse na yo et ça toujours kitoko trop tozo mona lelo bato to bengi ba fanatique bato to bengi bato ba soutenir biso bato to bengi bato balanda biso ba YouTube ba benga ba abonné voilà bango kande ba komi komimisa la mususu biso bankolo ya makasi po oye bate mutni ko solisa ngala mususu na réplique na ba WhatsApp na bato la mususu na éviter ba mususu ba la mususu wa linga te ko sola na bato ko banga tenga na zalo ko wana te ko ba ya ka bongo ko bangela ngate na ya na ko wana te mais kaka bango na nde siko bango nde bazo memelisa bino kolo donc tout ça biso en général par rapport à Nina Tuni bon par rapport là mususu ya ba voice on a zo ka na mususu mo ha c'est là ba intervention mikolo ya équipe ya mafinga on a mona benga équipe mafinga pour en tout cas basa musala ofinga mais le loto yo kala mususu ba bilo mususu ba voice mususu ya ba mususu ba regretter ma ambassadeur ba to belé mahamba batu na bahamba ba groupe parce que nga déjà groupe na ngangote nga so ko tinga groupe na bimara to discuter on a bidika pinga likambo groupe ba ko na groupe bimi na kokangote mais comme on peut tanga me kuna
moto songolo kutu solo la hana malika et tout malgré que aux appels fiers d'actualité mais parmi comme on est comme côté ikuna na tout on a une polémique mais on tourne na nengia est-ce que bazo rendre biso tâche facile to bango ka auto éviter mais bon ba mona biso ba ebi biso bango ne bazo sala moi zizani parce que bango na musika biso a dans la famille so likambo koi to landela malika to kende boto kebe mais muto éviter so likambo koi et ça moi difficile ko lo bani pona yango. Bon, au moni capage, et ça c'est parce que peut-être les gens babilo comme sous quand de tout le discipline, to cette discipline parce que le banango care donc Shawel paradis le banango ye mato inanga eza poubelle te pona yo kanyoso misunanga eza poubelle te pona kotala nyoso. Donc ndenge to balikamba discipline na tiamo discipline ke pona tala bilo comme susu mais le ko lobi nanga na répondre à yo eza capacité eza pasi capage lelo koma créer misoki mutu oyo osolana mutu oyo po yo osolana oyo te oso comprendre déjà neti Jaël atatonga na zaki une équipe nationale na les Kardashian j'ai déjà ngana Jaël to banda déjà ko solo là OK janvier yebi ezaka pena boy pena wana na les Kardashian si kapene makambo zo toka ku équipe nationale koto boy ngana Jaël de to solo là parce que Jaël yebi pesto yebanaka abanda ko lo bango na be mission malika na yebi place boy ozomona mais esalika bongo pona nini po bozo eloko mo be bovanti on na mutema na ndenga mabe na ndenga solo ozo comprendre yango na peut-être bongi bo juger mutu songolo pa sola na malika po bozo na ndenga mabe na ndenga mutema mabe ne biso batu kombe bazala binemi tu le peut te montrer non peut c'est quel exemple que le quoi voiser quoi na kofi ennemi a somme o baloba il faut nzamba ya po ba solo la mais tout monde peut nzamba été ba solo lipe ba pesa ni pe mbote ba vendre pe ba seki pour dire que yango moni capage so solana mutu te vanda ko forcer te vanda kaka po yo okosa l'effort que ya muto to uti musika na koza na ennemi na muto te c'est mieux que tata ya mbote to zalaka mais tam soza mutu mo le ko aza peme na muto na olinga te yo na ifo bozala bien wana to benga ngo bakimutema mabe mo boy ya gratuit ya ofesha po ming ya ofesha ndeza mabe mutema mabe ya ofesha ndeza pena mabe ozomona dans tout ça capage ngana pesa roka raison et puis dans tout ça ngana encourage akayo monde baloba ke ya mabezwa ya mabebwa ka ya malamu copier na préférant na personne loba mingi c'est mina copier observer mingi oloba na yoka mingi oloba mukie na loba mukie pe na observer malamu pe na salela ozo comprendre capage o sape ka vie hein o sape ka vie surtout selon yo o sala pe évangile selon capage o vivre pe kaka o vivre ça dit babilo comme susu comme sala malelo était ya biso kaka yango moni lo to fatongo tunenga lobe nanga malika o ya YouTube est-ce que YouTube était ya yo to YouTube et sala ni to dégoûter YouTube na biso ko na ko dégoûter YouTube te po il faut tout monde makambo ebele pour te comprendre pour te changer ba lignée to tambola siko bien ozomona nyonso tout le monde na YouTube oyo eleka nango kaka eleka nango mais ce que vit na yo si to comme 2025 o calculer nini o sa nini poza côté nini poza pe wapi o telemi pe wapi biso to sa na biso kaka ozo kopre capage wana za biloko mo oyo même nanga na yo toko penser nango souté pone yo moko vanya na capage bi ko za batu so za na bango be ba fingo pe da David ebele eloko te ko soit na te discussion te eza pe ne belé bozaka pe bien mutu mutatseli kana kone chacun fait sa vie mutu na mutu a évolué oh pas mon abonné mningo tala on kana fenêtre
relation oyo ekaboni sans rancune tant moningo évoluer na ota na fenêtre na obeta pe maboko kana musika mais relation oyo ezaka to kaboni mokomo lukaka o détruire nga wana ndeko mabe bobo man wana nde tolo na se 4 heures tolo na se retour à l'expéditeur oh biengo kaka te bonga na makasi wana zion wapi 4 heures ka tolo na se jusqu'au bundaka na saint esprit jusqu'au continuer kana keto no ya mutema mabe na o ozomona kapashi toza na bato mususu toyebaka me toyebana te na vie ovandi pene bia nzamba tabande mokili nzela ote ebele nzela ote me tosalaka bapriere mpona bango nzambe batelaka ye mpe azalaka en vie azalaka en vie tomonanaka na mosika tozalaka kaka ata lobi mabe na nga ata fingi nga me esaseka nzambe tozala kaka songa na okokisa 80 ans ye mpe nzambe azala kokisa 80 ans totala ti na justice ya nzambe mpasi tosuka. Voilà. Merci Malika, toi qui est vraiment kitoko. Tomoni bande kona biso misusu bazaki ala Kinshasa na Masasa bakena mikila poto. On n'est pas cité les noms ya batu belé. Mais tout mona en tout cas discipline yo na ba question na tout non eza pona mambo ebele. Pona pe bande comme misusu balanda biso ba se discipliner sous koleka. Mais tout mona on dirait qu'on soit penza vie au sérieux bo ezo zaraté. Ezo zaraka là misusu buzz, là misusu aventure, là misusu abima kina mobali boye eloko boye salaki ko kende pena ndenge oh là misusu to kanisila ke poto paradis pour moi ko bena kapashi ko ya tete Aisha zakuna. Babibi bazakuna. Dezaka lo biso pe to zakuna. Pour ba information nyonso na bien na malam to zozwa. Donc eza on peut paradis te mais ça mboka o ke sokoli misu. Voilà. Tout on appelle que changement pendant le cola et ça a vraiment été au colo bani na kawana et surtout bande qu'on a biso mingi autres zaki na bango na musala o bon au moni changement au moni ezaka ndeti ndenge moto lobaka Congo pende po bonga fo mentalité congolais bonga nanu eza ndenge moko au moni mutu pas changer et singa mundu kité mutu pas changer singa ka conscience te ibisanga siko soko yebana ba conscient est-ce que yoza oza heureuse so yebana ba conscient yo ndoza mal à l'aise pour relation ça on les relations na ba conscient donc oza na bénéfice moko te na relation na pour oza les relations na ba conscient donc ça dit yango moto lobaka mentalité ya congolais so ba pekisi ko boka sachet na njela yo kata olie nguba liema ya bois amelima ya bois ki na njela yango to benga mentalité eza ndenge moko na ndenge ozulu bana ba société na ba place to kenda kokuta na bato okute na kati ya société na mutu mwa inconscient malgré okutani na kati ya musala malgré okutani na kati ya nini po eza ba misala musata mutu musata ne conscient ça nango pe bien ça non kitoko mais na vie réelle bo ba retomber za e mabe po eza conscient. Donc ça dit pour na muta changer nga na monango ezakaka na ebité parce que au moni est consciente ce que ça na mobali pe est conscient ça dit c'est que vino mbingotika est conscient pour bato bazaka pembe na biso nde bayeka ko changer biso structure bato bazaka au moni mobali moso aza conscient akute na mwasi mobo aza consciente au mona ke mobali ozonga na ba principe ozonga na ba lignée po nini akute na mwasi moboye aza consciente azozongisa ete mona eloko basala ngo boye te boye ko se comporter te boye sala aucun garçon te bo sali mabe ndo mona mibali mususu mona de pas comment mwasi changer conseil c'est zonga ozomona mais so okutani na mobali moko boye azana ye est consciente vine mobimba mwasi pe est consciente to mona ba coupe consciente o coupe bazoba pinza moi c'est consciente mobile est conscient donc moto peut changer faut que conscience soit bien conscience c'est ça parmi ba biloko et dirigeara biso quelque sala o teza mabe sala o eza malamu ce que soki conscience nous eza mabe donc c'est dire bando diriger pour ça kama mabe
bata bongo pe ke to ezanga raté po azana conscient azo yeba te ke on sala les qui mutema mabe azo yeba te ke on sala oyo ko bimisanga jaloux to bimisanga jalouse est consciente ozomona donc on disait loko kuto komona la paste capage muto aza conscient aleka na musika muto aleka obi o aza conscient donc muto aza conscient te ba korjaka ete po aza inconscient non mo kuninga ko expliquer la ngoti. Ok. Voilà. Merci to kota sko na actualité na biso o ezali liwa ende ko na biso. Wa kufaki na point noir. En tout cas comment na ibembe va ko filmer bongo et ça qui vraiment batu honnêteté. Et puis question à liboso. Il y a du mystère le papier mataté hein. Voilà pour ça musala lelo hein. Asal abuka déjà. Sikoyo tokoloba ndenge nyozo observer baliwa ya bandeko na biso parce que liwa ezakaka mokano wa nzambe nde balobaka mais yo moko observation mpona yo eza ndenge nini. Bon omoni capage déjà ekendeli nao na bandeko na biso diana ye mpo bazala lokwa mpe mapasa o bavideo eza kutu na bafilme mo baotourne bango mibale na orgasine ya kati église bayati biloko ya mikuse et baza kuna ba vidéo mususu na pululu ba tourner vraiment ba poster en mingi boy vraiment bango ne so misatu wana na Diana te capable omoni tout tambola ka bien ouais tout tambola bien pour na likambo peut être noter les mains ouais pour ce to landeli c'est lo ba histoire c'est lo de batu bazoloba peut-être que kende mélodie na point noir exactement peut-être pour un scandale et bilio salamai awa scandale les années les années tozoyoka babete na balinga na mobali moko na muninga esali soni yango esali kaka point noir yango esali ba version nyonso na tozoyoka yango mona biso to tambola bien capage to tambola bien capage mobala mutu kozwa te. Ngai nazaki na discipline mona quartier na banda kokola ceux qui mobali kana yoki soto au moins que tous et na ngopété mais au moins que peut tous na biso pe na ya tous na biso pe na relation té jamais pasteur na biso ozo kapoi kapachula ba fille bozoli au moins place un ezobota po bolingo vérifier té mobali so ya lingi ka olingi pour moi na poto. Moi, si ne suis pas de la vie à mon doute. Et c'est tout à l'époque où on a peut-être Zaki Nini, comme si vous joué au moins qu'un producteur. Au début, quand il m'a amené à mon tour, mais producteur, faut pas tirer un titulaire, il y a pas filmé. Au début, quand il m'a amené à mon tour, il y a pas de kaka. Pour selon histoire. To yebite na mamisa na mélodie na ekiliboso mais selon histoire ezaka ke bango nyonso ba paraître ki ba moka en même temps que producteur obimana oyo obima pena oyo selon histoire nde to yoka ozomona mais na soni déjà ki bombanda wana déjà de peut-être ça que mélodie a kene point noir selon histoire nde to yoka mais ce que na vie réelle c'est que pesa ki bongo. Parce que mélodie, azan John Zingezi, oh ya sali succès. Il y a ba CD, to que nous ba CD ba titre boye au moins na vernis. Mais un moment, azaki suna ba comédie té. Ouais. Peut-être à cause nango, ezeba makambo nyo sezo bima. Na tikaka musala mpe. Na kende nanga. Place mo bona ke luka vie. Pour à l'époque où on a pété et que ça elle va comédie les bébés bando luka poto na ba époque wana les lo ba souza ba na ba poto ba comédie bébé ba na ba poto à l'époque wana ba au fille a tourné moi na papa Chaba na Moscovite Moscovite ba fille on a connait ça so Irène ba kenda ba poto lelo. Mais tant souya pour faire que le vie na point noir vie zanango partout mais pas si kaka kokufa na mboka o l'autre ebi ke ba poto ba nini moi vie sociale est normal attaque pour neti na mboka neti ba poto so muta kufi na kaka pona maladie moko beza logique eza maladie mais kokufa pona maladie o ezangi kisi mélodie a kufi bongo c'est nos histoire mboka kozanga famille.
et tout ça la passe comme on a vidéo ya moto azolela siko kapasi yebisanga nde tovandi na ngana yo to senga nani na minute po ebemba mélodie ya na ebité to bana na page Chantini ngobila ngaka page Chantini gouvernement nyonso page Chantini mais akoma lettre ministère à culture nyonso na po ekende bongo esenga no soutien ba comédien boko ouais baza bomoko ba démarche ba nini ape bobo ya chaque Congo ya zara itine na mamambo osomona papa masumu toyebi ke basalaka po soki peut être obito réfléchir bien ba mélodie baza pene poka batakala ben oui kala ko a jouer belé siko yebisanga ekufeli ya bongo makambo kaka nde ezobima mpo anika makambo ebimaka ke soki moto akufi ke okibombanda mosinjo dans tout ça nyonso na epezaka nini akombrement ya bino moko bolingi kotuna koverifie mobali te mobali moko boye soki abima na oyo 5 ans passé soki aye akomi na ye ya yo akomi ozwi kaka kapashe eloko eleki relation eza te kapashe nani olela yo nani akolela yo lelo kolela muto ya volonté ebele bakufa misu pe to ba ta musu ba okelela balela pété pona lela yo eza volonté capable nde paradio lela ngande yo lela ngate skopo yo lela ngai photo za pe mutu to za ki pe bien kolela mutu so akufa eza volonté kota cotisation so mutu akufa eza volonté makasi ozo comprendre capable parce que mélodie a couffé na point noir nani obando telema pour ba que une motivation poto on a premier cas ko a couffé nani to éviter na mort kuna ba compter premier cas eza no yango parce que tito comme na sombele ya cas et puis premier cas o eza que to moni que mélodie a couffé depuis le but moni biso ba comédie ba kipi pa bangote premier cas eza no yango parce que deuxième quartier bembelo ngakuneya est-ce que au mon niveau eza moulayi chibacha on a cinquantenaire c'est bima c'est organisation bonne esenga nani bangoka ngaki ministère à culture bangoka ka itio to lali kamba mo pa mama Denise to lali ba mo pa mama Olive Lembe ata batali kam ba mesana de ko sunga ba mema de nkolo wana ba mema ka nkolo ezaka pe mabete na tanga likamuso ba obenga mutu ba ya ko sunga mutu ala de sali o apena ba bénédiction ozozwa que natanga likambo bakangisa muto na muto ntene natanga likambo so bakanisi eza bénédiction tant bato bakangisa de na moment difficile eza déjà bénédiction eza lipombo li munene bato bele babosa na iloko wana so yaza likambo babenga kanga mais obosa na keti bakangisa natanga likambo bongo eza de bénéfice panjambe mais yo tam so mona ngo dérangement osomona babiloko oyo tozosalaka yango après 5 ans 10 ans ils ont causé ba problème omona mutu akufi me mutu ana force olela o te ana makasi olela te azalaki mutu mabe azalaki makasi na mibali ya bato yango nalobi so na debi totambola bien kapashe pour mamisa na mélodie pe ki bombanda pe zate pour mobali nda ya ki pe tam super mamisa pa loba te ke na bimana mélodie pas mélodie pa loba pe te ke na bimana mamisa malgré botana mamisa ozo comprendre donc exemple l'époque on a pe vieux producteur somme on a pe fuba tanga titi ezaka nde ba biloko ngo sala maka biso ba fito yebi déjà nkebele kende ezalaka ozomona mais par rapport à l'oko wana mobali pe de lazana esouté mais rankine na tikalita msu mélodie nda kufi boy mami so kokolela mélodie te mais basanganaka bazalaka mobali kanda yaka okabula yaya oto sala lelo yango dezo futa lobi ba yango na lobaka la vie est faite des choix et des décisions ba choix oto sala lelo yango fiasa lobi na biso et ko rattraper lobi na biso et est-ce que ça ba choix o basala ki ta lelo. C'est ça. Pour mamie ça pas bima na makambo mingi na mamba Diana pas bima que bosani. Ouais. On se comprend.
malgré garder na silence alingana ko s'expliquer te eza na pe meilleure arme mais ezaka ke to ata muta kufi mo etolo ba mabe na ezate mais il faut to éclaircir kalika mupe ndenge eza po muninga musupa la pe lipeka likolo te poto ebi na YouTube tam so yaka mosinjo mami samtabe pour kuno to mona mami samtabe te mélodie mosinjo mais vraie histoire eza mosinjo ezate eza mobile tango vivre na oyo vivre pe na oyo c'est leur version ozomona capage capage tout lukaka tozala bien surtout ça tout lukaka tozala bien yaya en dehors de ça jugement nzambeza jugement nzambeza totambola bien kotambola bien futaka ata lelo te ata lobi ekofuta yo ofi ana kutu kapasho anazanga kabelo milai yaya ozanga kabelo milai tam soup c'est no discipline on ngo tambola ozwa na o ekoki na yo discipline na no tia ekofuta yo pe tala lelo est-ce que pe relation zaki bien na ba artiste comédienne mususu pourtant tozolobake motivation ko uta pa ba comédien pour ezala motiver tipa mama yoka pour maman pas à la motiver faut mon pe ba comédien baza motiver mais est-ce que relation ezaki bien osomona to entretenir ba relation na biso na lobaki yango to ba ko entretenir ba relation le loso to sa ba shobo ma ba relation lobi na biso eza mabe lobi na yo ekozala nini tala na mboka musika point noir nani akobima nani akozala c'est ça soki pas aki mabe na bato wana siko yebisanga nga suka ndeni mais nzamba la kate na voisine c'est un témoignage voisine pas bande ko la tazo bimisa bambongo ba makila ba sache makila yebisanga sopoza aki mabe na environnement na yo tout autour na yo zakana banani obeba na bat na facilité yo zakana respect baninga te yo nde makambo ezanda kwa courant beaucoup de so okuti nyonso moto fe auto moto ya makasi ndo okuta ndaka courant ozo comprendre capage et ça li pasi na ebité soki mwana pas zakuna bazakana mwana tikali en tout cas bato ba mesana ka kosunga bato ba mesana kosunga ezana ba concert ba tourna na ye à l'époque wana bato a tourna na ba on époque on a soki pe baza en fille ba mekaka kosola ba comédien ezaka kombo ba comédien mélodie za pe artiste comédien simanda coûté mélodie za artiste ya ba réseau te mélodie za ndongingero atekama na ba CD to yebi ba comédien o a jouer na bango azala pe na bango pe même si ata ba o baza en vie ba se soutenir mutu c'est ça koufi mutu c'est ça koufi batala mabe na été yo yebisanga Angelica ywana kufaki est-ce que azaki bien na batu nyonso mais tande Angelica balelaki olelaki Angelica tolelaki Angelica ozomona mutu soki esi akufi batala maba mutu te po bakorjaka mutu bareprochaka mutu te neti makambo toyebaki yango te ekobimaka ntango mutu akufi budi kaka soki mutu akufi makambo ebimaka kaka mais ntango mpe makambo ezobima yaya totalaka mpe makambo te totaka ke mutu esi akufi bareprochaka mutu aza vivant mpo litoi tampo ya kati ezosala nano mutu akoyoka mais mutu esi akufi moya yoki eza te c'est mieux kotia mabe ya kote toloba kaka bolamu tokanisaka bolamu mutu so esi akufi ekomi lokola oboyi mobali soki olingi oboya mobali bie kanisaka bamabe nyonso asala mpo soki oresone bolamu ata bolingo moko bosala oboya te ozomona donc eza lokola mutu akufi kokanisa nyonso te kanisa ata bolamu bose soutenir ebembe wana eya esala pasi so kundi mélodie kuna famille te ndeko te bongo mwana aozonga ndenge nini mais quand même soki première ben maman Denise Niakero la richesse bosola na ba maman Denise ba pesanga ba sola na ba maman Denise ba kotisa dossier ba kotia recours ba o pe ba sola na maman Olive ba kotisa pe recours ate bemba muninge ya ezaka pono ner na bino ba comédien et vous savez vraiment bien. Merci en tout cas Malika participer à la passe na bango. Il y a des comédiens et ça dit vraiment quand même bien et merci la message la vie qui est vraiment bien capté. Et merci de ma onion sur la division tout ce qui n'a biso. Voilà. Pour le banni vraiment onion sur la division pour la dédicace.
En tout cas, merci beaucoup na vie nanga Gis Lumwanga, bien bon banquier, na ibi que nous la code du lobby. Merci beaucoup parce que mbote na Christian Chilingi, boss silencieux, il y a Prince, Babia Prince Olibanga, je te salue. Merci beaucoup na bino tout bozaki vraiment ce côté. Merci pour notre partage na bino, merci beaucoup na Kapalov, Kapachula, merci beaucoup na bino tout bolinga Josmania Malika, ya Julia Likabe, je te salue depuis quelque part. Merci beaucoup na bino tout bo soutenir vraiment financièrement, physiquement, moralement. Adeta Kupumba, mère de mère, je te salue depuis quelque part. Lionel Mukendi, Peselanga Mbote na Gina Onoya, merci beaucoup pour na bakado na moni yaki. Merci beaucoup na Mejimo Paradiba na Soukandiambe, je vous salue. Merci beaucoup na bino tout bolinga Josmania Malika. Partout, vous continuez vraiment à s'abonner et ils auront vraiment plaisir pour Nabiso. Merci voilà. Mania pour l'assistance dans la Capage Télévision. Merci beaucoup. Malika Mania. Malika Officiel TV. Malika Officiel Télévision. Voilà. Merci en tout cas pour que vous s'abonnez à mon appel qui est vous partager vous ya so s'abonner bi Malika na ye na yo ka ki ko meni pena amona et ça vraiment Kassi boutique en tout cas na osé la Kassi boutique Kassi azao ayaki déjà Kassi benga nga pardon si te pe ko mi yo ka kuna stati azapi ma Kassi na stati na ngana evite so azela na tumbola ye Kassi na zo zela pel na yo ko mi yo kana stati alors ben nga wela nga roba kitoko ozwa pona na libala les 4 on a donc faut aller vraiment. OK. Merci en tout cas d'avoir reçu Balandi Biso. Vous s'abonner massivement, vous aimer, vous partager, vous commenter. Par commentaire ya kitoko na bi ke la Capage Télévision discipline les araponga mo censure ma poko na ngapela na sala ba jekte ko tala ka to uta ba docteur to créer plateau to sokoli to za bien ba sujet kitoko ma ke ba to na biso ba linga buzo ba me loanya buzo ba liboso na biso to sala musala to la logique o ya za mato ya koyoka ya kuzo ya bien o to lobi en tout cas aux censé ka ya rozwa pour na ndenge to kendele rendez-vous rendez-vous ta na bitana butata tunana rendez-vous ta na butata ba ngona 4x4 basangani o ayoka kite azomona o ba yoka a se préserver azomona no ebi malika eza bongo ba o ba tambola bien bazomona peke oui rendez-vous ta na kitata ezomona na ka voilà eza bongo ko rendez-vous ta yango wana histoire wenge yango yeto to mona ngondeke ba je mais soki na bi soki tota la jibe na wera ben oui tala ba joie o bazo ba obimisa na so ba kutani maintien wana donc toye la ressource l'autre est matin. Merci en tout cas, bye, à la prochaine. Bye bye. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Ruth Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ruth Beauté a eu les sous-soucis qui capable à sukola apakola kaba gamme de beauté et Ruth Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na zopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko ba oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Ruth ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota ba buto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Ruth Beauté atie biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Ruth atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Ruth Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Ruth Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Ruth Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ruth ndetinga bomona poso na bébé barate bosepela na poso na mikolo na tingani ka na Ruth Beauté umela
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Papa, au redé Zoyango, est-ce que Biloko est un yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapache. Yo posa. Ah na wakadeso. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye ko tikela yo. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapache TV. Kapache TV.